Lisboy ikufi actrice kana ye ezali tango biso tozo le lapiko ya monanalité na tuni na moni bana nyonso tuna ba oya bakala ba mona na tuni na moni nonote nzoka papa na ye pe akufaki après kokunda papa na ye 3 jours après ye akufi. Oh, est-ce que ndeko nono to lo babelaki ndeko nono abelaki te akeko sokola na douche na kokoya nyonso na douche wana na ndenge bayaki ozwaye. Donc, ndenge bazo expliquer c'était comme ça. Pas stress, azaki nango auto kokufa la papa, ba nini tout ça. Na ba choc wana, je sais pas. Ngaza artiste comédien, na bandela yango. Naza problème na faire mon côté, na problème na fali mon côté. Na problème na héritier, na problème na fabrication. Et puis na mutu nanga, na yebi ke baza ba musicien ya mboka na biso Congo. Na olo ba pe bongo naître, na olo ba pe na émission na ye et puis na ndako na ye. Ah OK. Ah mais c'était comme ça non? Na bana le bango émission na yenga na utaki nanga palais na déchiré parce que to fallait to sa boulot na biso moko mais fallait to bandela ngo ndambo pa na ye mbama ya tuninga phénomène ndeni ni makamba faire na fali na hésitaki te na kendaki gauche droite te na ebisi na za katikati na palais na ye na émission pe ye na kota makambo na osa nini na osa nini mais yo zakana fiston sai li passe na yo. Mais on a vu oyebi saké tant vous avez ensemble vous va la peine à ba famille va la peine à ba famille mususu au monde apena que papa na bango laisse bango akum sa vite mais bana nyonso bakum sa imana mais atika mbongo abadi eza opinion na ye eza choix na ye ozo comprendre mais ngape on a lobby eza pe opinion na ngai. Okay. Donc c'est-à-dire mututu azala libre na côté wana. Tana lelo ba insulte na seleo na éviter tant yozo mona li passe no ba aza insulter bo. Ça le kwanga ba ba ke Congo eza moko. Congo eza moko musique o bande ko nyonso tout ba obeta eza pona intérêt ya mboka. Ozo comprendre. Donc c'est ça Congo ya moko biso pe ba comédien autosekisaka toza pona mboka ba misère biso ba pona mboka. Quand to sala randengo wana ko swa na air nyonso biso eza division o biso mo to sala na art na biso na nini tout ça na culture na biso mama if love is crazy love is funny. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église. Voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine, venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout avec Yves Ipan, tous bulletins de faux. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 240 ans. Voilà, nous sommes déjà avec le président Ladi Sobé, les phénomènes, tous on est à sur la ébélé. Par rapport à l'actualité, on a table na biso, comme vous le savez très bien, tu côté déjà 2025 tout percé. Alors Marambabi Zali
et le Monacolo. Donc merci. Meilleur vie na bande connu surtout pour Ivipan. Mon ami qui c'était le fitting na pesio Bonana pour point du bon à Canada. Maman ministre va monter mais tous PP la béton maman Likelemba Billy Vumuka Fondation tous on va venir na faire la bonne sanité quand fait propre Jean Robert Kala les savants de la c'est la force qui a été montée il y a maman Nicole maman la parfaite à Paris voilà le boss José Baïla JB Service agence d'Assir. On est toujours ensemble. Voilà. Merci Topesi, président de la DSOB. Bonana, meilleure vie, joyeuse fête parce que ça continue toujours. 2025, tu continues en janvier. Il va faire toujours continuer. Nangamunayo, moi, 2-3 personnes peuvent meilleure vie. Et également, Nayo Yves Pan. Voilà, merci beaucoup, président. Et puis, on a profité, Congolais surtout, internautes au bazar partout dans le monde. Il y a repris ça bango pour souhaiter ba meilleure vie na bango bonne année 2025. En tout cas cette année ils a la peine pour tout le monde année moko il y a multiplication, il y a bonheur, il y a joie, il y a succès donc il y a makamba bien na tout le monde. Voilà. Et puis docteur Mogijo. Na docteur Mogijo aussi vraiment bonne année 2025. Na docteur Mogijo et puis na bande connaisse il y a cabinet docteur Mogijo. Voilà. Donc voilà, il comme là-bas. Merci, ça c'est bien. Année Sikayango 2025. Il a habité comme un projet par rapport à un film, par rapport à autre solaki, dans la page, tout le monde a une idée. Il y a Makolo, il y a pesé. Il a habité des années pour les fans de réclamer plus dans les réseaux sociaux de ça bien. Je crois. Yves Naropsa yo moko banda Olanda déjà na TikTok donc tu as bablo na biso pesé en plaire et comment il déjà mais na comment qui obligé à arrêter parce que il y a problème il y a des qui biso na suka na fin de l'année il y a 2024 il y a de connexion pico donc ça dit ngapenda na retard pena activité. Na kata katu surtout si on a un problème moko ya bongo na kata ki ma munion surtout parce que na ko continuer te koto na osa ba tournage koto yo tout na kata ki ma munion so maintenant le quoi déjà ma munion surtout les cas qui nzamba songa biso to kotisco 2025 donc ça dit toza vraiment ko activer ma munion surtout pesa ezaki na ngoka le quoi épice mais ba projet ba film ba o to même lelo Batunion surtout au benga bango siko penza ke bolinga théâtre esobe ba film esobe plateforme na biso awa chaîne na biso ya YouTube yango yo bondolanda makamunion surtout donc ça dit 2025 oyo eza pena année à travail pour nga et puis pour na bana Lisboy Fondation. J'en profite aussi na pesa mes condoléances pour Bungsi Moko ya Baptiste na oli soir. Ezanine en fait, le président l'a dit, c'est comme si aux autres Ezanine, ah oui, pour y avoir voilà, la quoi il est voilà, aux autres de bâtiment trop. C'est aux autres on a n'enga bien. Na web sur le moko, na loba ki ango na émission tout ça qui la fois passée. Na ça qui OK, nzamba sala mukil na ye. Atuna mututi, atuna bisoti. Mais déjà ils ont 3 parties à vie à Moutou. On a le qui est quoi dissertation. Donc ça dit introduction, développement, la conclusion. Donc ça dit Moutou a vu 3 étapes. 3 étapes à vie. À Botami, à vivre après l'objet au Kende. Ils ont un thème na salon bongo, ils ont Dieu. Maintenant quand il y a nono, en tout cas, Aza sœur Nabiso, Aza moi nanga. Azaki na kati Lisboy Fondation nazo présenter na nos condoléances vraiment na famille biologique na ye et puis voilà nono aza mwana o lelo fo ba lo babongo Lisboy ekufeli actrice mais zaki il y a cela 4 ans nono ba no passer sous na télévision te et puis azaki sous na kati groupe Lisboy te donc assister parce que aza mwana o azaki na biso et puis batu pona baye ba bien nouvelle na yeza la bien propagée faut pas ça ngo bongo qui est actrice à Lisboy Fondation mais azalaki ancienne donc 4 ans 5 ans déjà mutabana et en plus pona on a informé azalaki sous teka ke kotika Lisboy pour que miko jouer pas mso atika ki penza scène
parce que comme il a libal. OK, donc réseau d'agi libal en dem te katisie. Voilà, donc azaki susu atika ki penda scène. OK. Lilo bana ba fan. Et puis quand na ezali, tant biso tozo le lapiko, ya monanaité. Na tuni na moni bana nyonso tuna ba oya bakala ba mona na tuni na moni nonote. Nzoka papa na ye pe akufaki. Après kokunda papa na ye 3 jours après il a kufi. Oh. Mais c'est mystérieux hein. Donc c'est ça. Est-ce que Nekonono tout le babelaki, Nekonono famille na ba batira le monde na pas abilité, abelaki te. Abelaki te, akeko soko na douche, na kokoya nyonso na douche wana, na ndenge bayaki ozwaye. Donc ndenge bazo expliquer c'était comme ça. Même moi on a ndeko na biso ya ndiwan parce que nzelaka ya douche. Tension abelaka déjà président. Non, balobi abelaki te. Peut-être ba stress azaki nango auto ko la papa ba nini tout ça na ba choc wana je sais pas. OK. Synthétique à la vie, nous sommes des pèlerins 6-7 heures dans tout ça ko boni nzambe mo bitina permettre liwa ya bande ko na biso ni so batiki biso je crois bien président so ito bengo lelo ezali par rapport ya promesse oyo peut-être opesaki na bande ko ya poto baki nengoye oyo ko lela ndeko na yo piko après ko zonga mikili ya poto pour continuer aux acquis comme la production. Voilà. Et puis, en fait, Nini est fait traîner encore dans Kinshasa parce que déjà, donc on a une décopiko. Nous avons un habit sur Kinshasa. En fait, il m'a expliqué que nous d'abord, ils ont une photo de Marambo, ils ont pris modèle pour Nabiso parce que en fait, tant on voit Jacques Bisson Sotunga, Vide loin, Rancia, Mobikisi, Mimi Kabongo, fallait battre sous Baya Hollanda Bisso. Tant que Komaki, tout ça qui déjà spectacle na biso ya na théâtre du Blanc-Ménil. OK. Premier spectacle to prestaki na du Blanc-Ménil. Après to kende ki fallait to beta na Lyon. To komi na Lyon to prestaki ti. Spectacle à Lyon ezaki annulé. Nde jour na zongaki na yembala moko matanga. En tout cas, to zaki vraiment choqué parce que côté baninga msusu fallait ba rejoindre biso ba yenante côté na zu matanga et c'est vraiment que na ya kozonga na profiter na vie wana kokunda ndeko nanga. Alors tant to kundi esili totali calendrier par rapport ya ba date o to zanango ba date msusu faut et continuer ti likolo ya ba le 10 janvier titi to kenango parce que c'était prévu le 25 janvier to si ça tourner na biso tozonga. Mais natala ki na bibon na kundi matanga so na zongi rapide to wana ba date te o ezali avant le 10 janvier. OK. De préférence na vanda na profiter pe na fêter na bana. Donc c'est ça. Ma bénine ça. Voilà, ma bézate voilà. Na toute une question parce que souvent aucun drame qui la poto, souvent aux arana Europe, te vinde maramangi zalaka et dans le comment tout une question abi Yves ba ça biso na poto mai na bango za traitant même climat na bango et traitera déjà l'opposé. Voilà. Et encore une chose na poto ba dermatologue ya makasi bazali ya mindele kuto bazali tokwa ba savant ba génie même toloba. Mais pourquoi président l'a dit so ba ke na poto mais Azope a toujours confiance et pas ya docteur Monguijo. Il y a Gabia qui est na poto mais Azope a toujours confiance et pas ya docteur Monguijo. Expliquez-moi ça nous. Confiance wana. Oyebi mai to tikangoka na rôle nango mai. OK. Ozo comprendre. Mai eswanyaka. Mai eswanyaka. OK. Mais tant que le traitement est amakamsusu. Quand on soigne, na o lobango lo kwa netike. So elambano et a salité. Au sokola on a mai. Vous mona. OK. Et puis zoka mai. Ndeto mona ngoka mai eswanyaka. Kene la mai qui est na poto et sani. Et sur le color. Et comme salité. Et comme la couleur colorée donc ba bien coloré le cola mai kaka ko. Ah OK, c'est ça. Ozo pas donc ozo place mo ozuka mai ka mai. OK. Oko tango esika ata na poubelle. Est-ce que tant on bête tout au mon poubelle wana mai poto et soignango et commissango et zonsango sika. Non. Ozo comprendre. Donc posono soki e baby. OK. Yo te lika na mai sokola ta 40 000 fois. OK. Ou bien là na douche. Ata na ba salle de bain là wana mai zo bima kaka bima soki o ko changer. OK.
Ozo comprendre. Mai mususu mundele le poso mundele na le poso na biso ba noir ezandenge mokoti. OK, inde kona ngelo na website. Soki le poso baby kotsa orgaité. Mutu mo akosa oteke mai soanya e traitaka. Ba poso na biso so longwe awa okomi kuna mai ko traitango. Oh. Donc yo botama no ga ke poso ko sokoni ko mai traité. Et puis plus le bien climat. Na climat. Le bana hiver donc mikolo mafuta ou bana mo poso ta. So eza bongo ndena miso na ngana mona batu msute na ba poto kuna bana ba tampo. Oh, tina poto batu bana ba tampo bana. Oh mais oui, mukamate na poto. Mukamate yali batu poto bana mukamate. Ah bon? Ndena olo baboye eza teke. Non. To bongisa elobeli. To lo bate batu poto bazana ba tampo. To solo ba eza na batu msusu na poto le poso na ye peza ya kobeba. OK. Na lo bango siko bongo po ezala moi vraiment. OK. Te po bato ba te ke la die sobe ya rapoto ya mona biso to ba tampo. Te même ndeko lo ba wana nano na miso na ye amona te ke mutu ali boso na ye ana tampo me ba na poto. Bazali. O bazali na poto a tampo ezali o pe le poso et puis tant le ba le poso ko beba ezaka ba tampo te. OK. Bato pe bana nduta na poto bazali. Ça c'est vrai. Donc ça dit le quoi ana nduta a continuer na cantine na maito alali na salle de bain abimi boye wa miracle nini wana. Oh yo lingo ça te yo ko c'est mai makambo. Mais elle dit mon frère la zone ça est vrai. Bato o bazali na poto le poso ya kobeba bazali. Oh. Mais ce que ba dermatologue kuno bazala. Mais ba sokola pe mai. OK. Donc yo ngo babato ba lavate. Ba lavara pe mai wana poto. Donc ça dit na hiver pe bazalaka. Mais le poso makambo le poso e baby na makambo ya hiver na makambo nini eza ndenge mususu. Mais muto ko profiter na hiver wana na mai wana. On se comprend na sens nini. Soki ozana docteur na yo dermatologue na yo ayebisi yo mafuta nini yo ko pakola et puis déjà faut écouter yo et puis na ba tende ni na ko sisa idée na ngati. OK. Quelque part na na batu ba poussana donc au moins le moko ozolo ba batu ba comprendre hein oza ce qu'on a par exemple ebele. OK. Bango mo ba poussa makanisi na bango kaka. Ozo comprendre. OK. Ndeko nanga yo le poso deya eza ko beba. Mutu mususu amona rappel dermatologue avant le poso na e beba. OK. Donc yo no ozana on a chance le poso na eza bien. Comme ça te ko ça fierté o minene kaka. Bon ça va pas merati mais au cause à peine à dermatologue oh yo alande la poso no mais ça o beba ti. OK. Pour na peso ba conseil que faut ça l'attention na bip simba le quoi le poso na eza bien pour ezala liso kitoko makasi salaka boy wala tina na eti. Faut lukaye faut la tina na bon sikoyo oyo le poso déjà e baby to le ba e baby après avant ni na ye ayoki conseil il veut pas na lo baki ke ma poto et trita po avant ni ndengwa autika na ndengwa Jésus ya okuta ebu comprendre mais nzoka mutu wana fo azala na souci nga awa so kutu mutu le poso e baby nanu te. OK. Ayebi déjà cause na dermatologue oyo alandela ka le poso. So oyo le poso e baby oyo ka soni pona ni. Faut que na lombango. Faut que na lombango omoni mutu alandela ka le poso. Ko yo ba conseil ate ba mai sokola ka mai bungsaka. Te mon frère. So qui coutu oza bien. OK. Et ko profiter nango na climat wana. Mais soki le poso e baby eza makamso yango monaka mutu mususu aza ba noir na elongi mais koto yo a profiter na ba moni ba ben wana o bimisaka na ba clim ndeko zo ba na clim mais koto eziki yebisa ngai manini ya longola koto eziki poso kufi. Mais ce que président ngana tuni loko mo question moko boy est ce que kuna ba dermatologue malonga bazate parce que kuna ba génie bazali batama yele ba docteur makasi bazali pona ko big sa ba ndeko so ba congolais ba na poto mon frère na le poso ya bango déjà Yves Pan dermatologue oyo ya mundele le poso ya africain ya noir et compliqué kaye. Ah bon? Et compliqué kaye ya za wana pour retraiter bandeko na ya mindele.
Ako traiter le poso tisi na biso o ya yebi angote. OK. Aye bien angote donc c'est-à-dire na zo biso ke so kuto kosa ni boma donc na ebité. OK. Na ebité mundele azawana ako traiter le poso ya mundele. Ako ko traiter le poso munduti. Parce que ayebi le poso na biso ti. OK. Yangwana biso ba africain précisément nous les Congolais. OK. Photos à la race fière parce que tous un docteur Mugisho. Amen. Ça c'est vrai. On se comprend. Donc ça dit toi un docteur ya biso Mugisho ou a traité rapport na biso ba noir et puis biso ba Congolais toi bon les Ivoiriens sont ba na été talingati. Voilà. Donc ba ko ta contact ba nini tout ça ba Congolais sont ba na été talingati. On comprend. Mais biso ba Congolais toi l'avantage. Toi na yé. Et attention, toi bangote. Toi na yé. Ça pour n'habiter. Bamsusu o balingaka ko tricher docteur Mugisho ba profiter te que o la dit so ba le beli biso ba Congolais biso tozalité. Toi na yé. Donc mokokok. Yango docteur Mugisho. OK. O ayebi le poso. Et puis le docteur Mugisho eza kobota mana yango. OK. Pe kotanga yango. Expérience est comme belé. OK. Au moni lelo na peso exemple moro Yves Pan. Ngana lo ba 3 yo lo ba minte. Yo vo lo ba mingi. Même ça na bébé. Au moni mutu moro boye asali cabine ya mnene. Bon, mutu okuto asala pa na été. Bato ka bayaka kaka atenya bamo ezala wana avandi otala kaka cabine yo bato baya osala ba appel trop hein. Ndenge zawana mutu akoti asali appel c'est que eza moyen bien ngape na kosa lobi na zulambungu ake kosala kunale bachomba bato komi obunga bakoma okanga epa pamba pona nini olingi kolanda landa okosa makambo oya yoti. Mais otalika oza pe former na ngoti. Mais docteur Mugisho eza eloko oyo nzambe atyango kati na ye. So na le babongo bato ba loba la die sobe okoko mano porte parole à makasi bo ya docteur Mugisho na lobi oui. Na bi oui parce que mon frère, c'est ça qui et on est longuino ya onde yo. OK. Suko so na komi place wana. Ndena zakana na yoka mutu te pona le docteur Mugisho. Parle le ngolo bani. Parla na ngina lobake. Soki omona kangai elongina ngande ekomaka. Nga mona komo loba o ngate so na visu miroir na taliboye na bi o ngate mais leo na zonganga. OK. Donc docteur Mugisho panja bia yoyi. Abimise ninga fasi. OK. Donc miwanga na yo mongo. Na on di mangaite. So na tali miroir boule kemasa. Le bano pose appel gentil, bah tu n'as parlé beau c'est comme yo tel caméra et nous face au lit. Donc la zone baté so qui face moko ya ba mystique ba la tsakinga so ki pende nini non comprendre ti. Mais na monique ezali nango ezala kutu ya ba masque docteur Mugisho olongola. OK. Na yebisi yo mon frère. Na émission oyo bazoka ba photo na nga ya kalabacha bazwana oyo lelo na ndé azali bacha de bachaka avant et après bachaka ngo na anglais bakomaka donc on doit anglais président vous docteur before after. OK. Before after de bachaka before after donc ça dit before avant. OK. After eza après. OK, ça c'est bien. Bacha yango wana boko mona penza bato ba comprendre que la die sobe ana raison ya loba ndenga loba bongo ana raison. OK. Parce que na loba bongo pourquoi? Pona yebi après nga na bato baleki na comment mona bango na nde bazalaki na ndenge na mona before na bango na after na bango na comment mona nde ba komi na after. Voilà. Président l'a dit, toujours progresser. Molo ils ont abandonné que belé pe ba tout na biso. C'est quoi nde nanga na profiter. OK, vas-y papa. Nanga na profiter le côté na nga maramba bato poto. Na yebsa bango déjà boy. Bato poto. Oyo bandeko bazana problème moi mke ya ba tampo
moi ba nduta moi ba problème na peau kaka ba maladie ya peau ezara ebele mais président nduta naturel pe ezalaka naturel pe docteur azolo nduta naturel ba bota mangango te nduta bota yo so moi bébé nduta zaligo bébé na nduta ah bébé na sala nini po bota nduta mais eyaka na mokili ekuta yo bebe ebotama na nduta te nduta ebotama nango te okourage bato akova mpe alobi ke nga nduta nga ya kobotama te ah mon frère nzambe na yo vas-y papa toyoka omoni mutu muso akozala abotama azalo akola nzoto miki ouais akomi kokola akomi koya munene ayenta banduta eye ozo comprendre sans pourtant cha choko donc engolo bateke abotama nango mais eye donc ça dit eza maladie ekoti ebandi oya parce que ouais maladie comme oya mais docteur nde misala oya tritaka yango wana donc ça dit il y a comment on le est naturel parce que on a botama na tana ba choko ate ba oloba na simba na ba bloroté na bouja na nga ebele belete na mona nduta eye mais non eza kaka maladie oyo ba ko simba yango docteur ayebi ndeni ya ko traiter yango pe ekei muta munene pe ana droit ya zana nduta te ozo comprendre ana droit ya zana nduta te à partir ya traitement oyo parce que amona hotel le quoi neteke le quoi na munene fona za na nduta te a cause ape munene mais ape na nduta te ape na droit wana ya kozana ngoti vous comprenez et puis na banai ko kende boyi nazoloba docteur Mugijo déjà makolo eza na nzela makolo ya docteur Mugijo eza na nzela ye azako ya na Europe pona nini bandeko nyonso tu angai nayoka balobela docteur Mugijo trop mais ngai problème na ngai ezaka ke pona lukaye ngana okende na ngai ba mars na okende ba avril mai na okende ba juin année pena 2025 na calcula ki ngai Congo na okende ngota mususu na ba septembre mais na ba septembre na ndeta na okende na tchaka on pe na programme na ngana okende luka docteur Mugijo mais ngai on peut ça y nouvelle. Oh, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Aïe, bah déjà que ce que vous avez rendez-vous, numéro est docteur Mugijo, il y a un WhatsApp. Pas. Voilà une réception unique. Docteur Mugijo qui t'a Schengen. Oui, déjà docteur Mugijo. Bah toi poto belé bando profiter na ina ba né o le kagi liboso wana. Bah 2023 bah toi zo ki ngenge wana yokuta na ina poto. Bah 2022 bah 2021 bah né nyonso to le kagi. 2024 akindeti. Mais na maximum na mona ndo akenda ouais na cadre ya 2024 va faire mususu oui peut-être mais pour na kokindi makambo ya consultation en tout cas faut na yeba faut na yeba mais nazo confirmer net ezaki pour na yango te mais déjà nazo bisa batu ke na ba raison mususu oui ça va mais pour na consultation ba nini atira le quitter maintenant na web ça batu boyer boyer ba déjà le 1er février à Rosanna Europe en France bandeko nyo surtout wana auto so beta lisolo ke ozara na problème ya ntuta ya batampo bani boy ba ke docteur Mugijo le 1er février makolo na eza na Europe na France na Schengen donc déjà oza ba kenga na okoka ko ya ti na bakatikati yeba déjà ko zo rendez-vous a oume la pété akana 10 jours donc ba za la patient na masolo na 10 jours wana ndeko yeba da omni soki ba appelle côté belé moi saturation ezala au moins ba tumsu ba okota ti donc déjà yebela zo rendez-vous ya docteur Mugijo parce que na mois de février a Rosala wana pona bandeko o nyonso bozana problème ya loposo boyeba ke docteur Mugijo akoya wana pona ko consulter batu nyonso tout oyo ezala ba o bazaki na téléphone déjà ba kota na rendez-vous ezala peu bien oya bomona na mutu en face bosola na ye pe atala ki na photo na téléphone mais atala yo ango sikoyo na misu ya bon mais président
L'autre fois, ils ont a $35 consultation. Est-ce que le docteur a quitté ici, tout en mat ici? Parce que les Congolais, les diaspora, les temps yaka, les pour mon appel boye, on a un de nos Congolais sotinga, on a couvert na ibi osunga rabate belé na Kinshasa, mais dans ma fondation, déjà est-ce qu'il a quitté ici, tout en mat ici? C'est déjà docteur a quitté qui n'a aucun qui net ya kosa ango na 20 €. À 20 €. Consultation okay. 20 €. C'est quoi déjà ils ont 35 € boyaka bo lobi ka on de kono congolais. Ils appellent musa batu. Mutu pas tangeli yango makambo belé. C'est quoi to tsaka bolingo mutema malamu na. Babi papa socialité. To tsasko kota mutema malamu na akitisi 20 €. Okay. C'est quoi yo roya audicité sur. Parce que tant bobanda lo babongo au moins na okiti abino na ba 25 tant sous 20. Mais yemo akiti de 20 parce que aboy ba débat. OK. Qu'il y a sous tout ça 20 €, consultation docteur Mugijo na Schengen. Voilà. Donc tout le du 1er février tu les 10 tout ça peut-être au Tikabiso. Mais comme on a aussi profiter docteur Akoya a consulté you na Paris. So a consulté you dans Ozana dans Paris na ville. Ozana na Paris. OK. Après tant là aux on vous avez déjà qui a un téléphone, mais vous avez déjà. OK. Ah, OK. Nango sona bandeko baza peut-être na ba Allemagne, na Espagne, na Italie parce que bandeko mingi ya Italie ba benga biso ma docteur a comme la biso à Caen. Bandeko même ya États-Unis ba benga biso, bandeko presque partout dans le monde ba benga biso pour la docteur Mugijo. Ba Autriche, Schengen mobimane lobby parce que dans la ville il y a pas na ville il y a France na Paris. Alors, le premier Rwanda bandeko ba benga docteur Mugijo ba rejoindre directement na téléphone na bango tout basa la ndenge nini pour bazoyer vraiment bazana ensemble pour na traitement le poisson na bango. Bon Yves eza elobeli moni de ande ya boye so yo kende poto le 20. OK. Na njile okoma mkoni ala okeka le 20 on a mais au moins le 20 on a Congo. OK. So qui au matin avion tu as commandé au commis le 21. OK. Donc on a le bac. Dans le bac, docteur Mugijo a kokende le premier. Donc ça dit à kokomate à kokende rolongo Congo le premier. Donc ça dit les deux a commis. OK. Zangonda batunde sko bazwa babanda déjà kozwa rendez-vous avant. Base la tête sera commis de bando luka rendez-vous. Bazwa déjà rendez-vous à partir du téléphone. Na WhatsApp numéro zawana. Bazwa déjà rendez-vous avant. Alors, docteur Tango le premier à Longwe, na Congo, les deux à commis Paris, après les trois bandits Koyamba. OK. Atayo Moko. Éclairage maintenant. Et puis qu'on quitte. On est là pour les années. Ma question na yo, non ozo martela ngobongo. Et ça bien pas, na insistance na nga ya explication, ba tu vas comprendre clair. Voilà. Ah, c'est ça. Mais là, président, ben nous va ça la ndenge nini. Na ba o ba dans la ville Kinshasa. Pour la région de docteur Mugijo, na ba o baza Liban na ba biso tozo précipiter maramanga avant. Tu déjà ba savoir biso déjà avant. Tu mi pas kola déjà ton docteur oya kuta biso na kimia. Bon déjà pas la ndenge différentes adresses et puis ba numéro de téléphone. Bato ba na Congo na Kinshasa déjà ba mitung samate. Donc mon docteur aza bien. OK. A signalé déjà qu'il y a causalité absence na yi. Donc c'est que et puis a causalité moko ezate qui a brisqué biso. OK. Donc ça dit annoncé déjà avant. Donc le lot ce qui le lot ça l'émission tu as les deux. OK. La autre ça date tu ça l'émission. Tu as les 2 janvier. Mais ceux qui ont voyagé le 1er février. Donc presque tu as na mois mobimba. OK. Donc ça dit na mois mobimba o ya zaliawa, mutu doit ko profiter ko lukaye ko monaye. Et puis baba ngate sous makasi. Baba ngate susu. Makasi te. Nani onwe. Ngalo balingala bien. D'ailleurs qui ko ya bakanja pe na baba ngate makasi lisusu. OK. Otongo okende a umela ta ça fait 10 jours. OK. Yango nde lo na ngalo ba. Voilà, yango. Peut-être sur la différente adresse il y a docteur Mugijo. Oyo bandeko bakoki ko précipiter déjà baza na ba savon na bango ba lait de beauté na bango voilà et puis consultation déjà bandeko ba na Kinshasa ba o bakenda na ba o ba luko kende na ba kete. OK. Il faut ba yeba déjà que pour nous docteur Mugijo cabinet ya Victoire ils allaient en face il y a maison communale
Donc ceux qui les bossos toi là qui place sur tout ça. Mais si quoi tu commis après deux parcelles donc ça dit tu as peine la couleur na biso bleu rouge. Alors ça dit au monde en balamoko docteur Mugi je te na victoire numéro 6 hein. Numéro 6. Victoire numéro 6. Donc déjà maison communale. On a combien de maisons communales dans mon côté et après donc talika na Mupandi donc au monde a cabinet docteur Mugi je victoire. OK. Et puis cabinet ya docteur Mugi je mususu ezali na Bandal. OK. So komi na Bandal wana na Bakayao. Au monde en face à Mbata à la police. La police. Au monde a cabinet mususu pe ezali wana pona bateau ba kuta kitambo. Bakouta monenge na ya sous victoire akosuka na Bandal à partir wana a umona docteur Mugi je ba consulter et puis pona bateau bakouta neti bakote ya bantango hein ouensele banine tout ça parce que oya victoire ko beta maman kien au côté lemba. OK. Donc na lemba na nini lemba foire. OK. Avenue Lubefu. On a numéro 12 je crois. Et numéro 17 plutôt. Numéro 17, OK. Bon, na Lemba Foire, donc deuxième numéro 17. OK. Hein? Au Mona, cabinet à docteur Mugijo. Et puis, tout ça, sous na Gombe, on a ancienne galerie présidentielle. Donc, na deuxième niveau. OK. Premier niveau plutôt. Premier niveau. Au matériel escalator, voilà. Au matériel escalator, on a premier niveau. Cabinet à docteur Mugijo. Na kansa okumona docteur Mugijo ba yamba opona ba consulter et puis voilà adresse mususu na Yolo. OK. Omoni prince ya Kimwenza terrain et Kankar. OK. Utali boye na ngambo boye wana kuto ezali cabinet na kati et puis centre hospitalier docteur Mugijo ka place wa. Voilà, merci donc je crois bien Bandeko Rolandi comment to sololi et puis bino bandeko bota la biso et patiemment bobenga boyambango boluka pena bokota na liste rapidement pour bakotala nani abengaki muta liboso nani aozape consulter liboso pour les Schengen bino tout boza wana en tout cas bo précipiter makambo parce que makamunde yango avec le docteur. Ah mais oui même batum susu pe ba uta Belgique. Belgique na France yo yebi. Musika te pembeni Suisse. Donc ça dit déjà Suisse ba voisin. Voilà. Pendant la mona un muta uti pe France à Belgique à quel luka ba côte. Ah, mipandi oka mipandi. Oh là. Bon ce ko muta uta Belgique pour ya luka lobi ko le positionner ça problème. Et ça problème quoi. Voilà. Président sur le côté nayo tu vas kotiko boyete et dans la question pe bandeko ba kendaki plus par rapport à les réseaux sociaux, tout le monde a autant de questions. Le président l'a dit, Sobé, tout le monde a toujours naître. Dans toute l'émission, c'était hier, Nande Konayo, Sai, na plateau, Batunio, Boni, Ferregola, Fali Poupa, Olbio aura toujours naître. N'habitez pourquoi on peut se position parce que l'élo, l'univers commun il faut faire sa position pour ça bien c'est là tant na le bapé bongo naître na le bon une émission na et puis na ndako na. OK. Ah mais c'était comme ça non? Ah na bana le bon une émission na nga na utaki na nga palais na déchiré parce que to fallait to sa boulot na biso moko mais fallait to bandela ngo ndambe pa na ye kokoma na komi na kuti ya sa émission na France témoin ba kotisinga phénomène li passe na nga maman ya tuninga phénomène de nini makamba fere na fali na hésitaki te na kendaki gauche droite te na ebisi na za katikati na parler na ye na émission pe ye mais ce que au sala bongo pourquoi parce que lelo comme mara mutu na mutu fa na mutu na ye pona ba avantage bongo so nga batu na nga wana yo batu no ba mission so ngai na sali bongo na za mutu ya tout ça. Mon frère, nous sommes artiste et comédien. Na bandela ango. OK. Na banosa musique. Na osa musique nanga papa moko na ba comédie musicale. So côté musique na tika la comédie musicale parce que so na beta spectacle nanga na moni nini matos ezawana na osa comédie musicale. Parce que naza na awana. Na don wana. Mais mukolo moko te bandeko ba musicien ba otika musique ba ya osa ba comédie ba tout ça bien que
musicien ko jouer na ye na pièce nde to bando mona grand yamp fait Pépé Calé Yampania et moko tom susu a joué pe na groupe sans souci bando beng ça et tout et pas fait maréchal sans souci tout comme ngapem comme susu na ko beng c'est héritier Watanabe na bisi ngai awa na texte na nini na scénario na nga na komi muta jouer rôle faux za musicien ata monongo passe na ko expliquer na obike te faux za ka musicien so ka ndimia oboya te aya jouer OK vous comprenez to s'accompagnaka ngana ko accompagner musicien misa ko accompagner nga naza problème na faire mon côté na problème na fali mon côté na problème na héritier na problème na fabrication et puis na mutu nanga na yebi ke baza ba musicien ya mboka na biso Congo soki lelo na kela naza comédien na kei na Côte d'Ivoire batuninga est-ce que tu connais l'artiste musicien Ferregola après na loba na yebi ete wana oza Congolais ndoki si est-ce que tu connais l'artiste musicien Fali Ipupa na loba na yebi ete donc lokwa na yebi bango baza ba musicien mboka nanga donc ça dit ba sali be fort on appelle na sali na comédie pour na koma na niveau na komi bango pe ba sali be fort pour ba koma na niveau ba komi bon maintenant allô ma fille. Oui, naza na Sainte-Thérèse, mais na muza kumona agence yango te. Petit. Excuse. Naza kuluka jibe service. Naza ngwa 0 mètre si ma station. Yango na kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te. Na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, je comprends papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yonde José Baïla? Non, ça a été. Il y a Zali na mukili ya poto. Merci beaucoup. Ma fille, Kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmer eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numero ya kubenga yango oyo en plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami abo na ba petit colis et yaka pe on JB service wow na ba mituka bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sankete te agence eza kaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Azaku betaka bango. Frappe finale, frappe na retour. Ah, soki balingaka l'autre, balingaka o mususu te. Donc, okomi mbala moko, sans coup tu ba réfléchir malebele. Bon, 4 semaines, malamoko babike, ah, et soba koma boy, soba boy arabiso, tout ça. Mais moi, si koyo, naza artiste pour na Congo. Na yokota makambwana na osani. Na osani. Mais yo zakana fisson sai, li passe na yo. Mais on a ça makambo. Et on a vu oyebi sakete, tant vous arrêtez ensemble, vous ba diver pen ensemble, vous partagez. Mais toza famille, moi conseil biso to vanda pe na ba famille. Biso yango te boya. To vanda pe na ba famille mususu o mona pena ke papa na bango lesa bango akumsa vite mais bana nyoso bakumsa imana. Mais atika mbongo abadi. Donc eza opinion na ye, eza choix na ye. Vous comprenez? Mais nga pe on a lobby et ça peut opinion na ngai. Donc c'est-à-dire mututu azala libre na côté wana. On comprend? C'est ça. Ya ndenge wana. Donc na marque wana. Tana lelo ba insulte na seleo na éviter tant yozo mona di passe no ba aza insulté boye.
et yo nabi kolinga peut-être ba biloko wana te mais ezosala non ndenge nini po aza pena ami proche te côté wana na kopesa ka conseil basa loko anga bayeba ke Congo eza moko musique o bande ko nyonso tout ba obeta eza pona intérêt ya mboka ozo comprendre donc c'est ça Congo ya moko biso pe ba comédien otosekisaka toza pona mboka ba misère biso ba pona mboka tant to sala randengo wana ko soit na air nyonso biso eza division o biso mo to sala na art na biso na nini tout ça na culture na biso. Voilà. C'est ça, bien que ezala nango partout, même américain, il y a des fois américains msou ba pe na bandenge ba yoka na raté, mais eza exemple mo côté ma longa autre côté que la future génération. C'est ça. Voilà, ça c'est bien. Alors, l'autre fois c'est biso na lolendo nyonso na fier nyonso ke ndeko Dakumuda ada grand frère na yo oyo amoni bino ndenge bozokola aza muto yo oyebani na ba éthique mbukusu en tout cas na piché ba moté belé puis mes condoléances le président éthique mbukusu. Ouais, na pesi ba bonne année na éthique mbukusu. OK, Pasteur Michel. Pasteur Michel. Bonne année. Mon petit Emmanuel, bah, bonne année. Donc bien que coller les alliés. Bisengo pesa ka. Voilà. Il y a une coach moi polémique qui soit na moi analyse moi par rapport il y a mort ya Ndeko Dakumuda toyoka ki na ba différentes émissions na intervention plus azaki koloba par rapport ya ba grigro ya Simba ki ba sirène azaki na bango ba kisa Simba et une fois azalana Koffi Olomide na téléphone a passé Mike Kalamba parce que ça y est et pour ça y yaka pananga na salo makamde baninga bazwa kozwa. Alors alobaki yango ya cela 2 ou 3 ans comme ça alobaki yango ya cela 2 ou 3 ans comme ça passé 18 ans ya koyoka ba différentes émissions au Ndeko Christian Dakumuda le kaki azali bongo grand frère na yo na koloba que Koffi abenga na téléphone et a passé Mike Kalamba par rapport à ba concert bazaki nango ya yibi ke Mike Kalamba il mosali na Nzambe mais akuti pas ya Koffi ba ko préparer concert. Alors il y a cela tant d'années depuis le bali Kamboyo Mike Kalamba a ko répondre awa na mokolo ya dimanche na cher pour na koloba ete eza maramba lokuta. Analysons ensemble. Le président l'a dit. Bon, moi, Naza pena mieux placé te ya ko ça analyse ouais. Je suis pas mieux placé. OK. Dans na marambo ya oyo ouais, total on a belé total nano na on a comprendre nango te. Parce que non comment on ya lo ba makamo on a maîtrise nango te. C'est ça. Oui, la télévision. Na maîtrise ya ilo côté na lobani. Na tala nan. Mais Dakumuda quand même mona ki mort na ye donc disons tout ba convection na ye daki a vrai ko bongo la plan motema on dit maki que comment il peut na Nzambe solo. Ouais, il y a Christian comment il peut au Sambe là. Bon, son azo benga il y a Christian par rapport quoi. Aza grand frère na biso parce que éthique mbukusu bato bele ba bi éthique mbukusu na Belgique. Donc ba éthique to bandi na bango lelo te biso za ba mista pena na ba éthique. Ozo comprendre. OK. Ba éthique to yeba na bango lelo te. Nga na lupango wana na tendance na bana okendango na kolekisa journée kuna na silisi ma munyonso na beti. To bandi na beti ba makambu lelo te. So tele même ba vidéo na biso ba kala wana ba nini na tolata ba sachet ba éthique ba os produit biso ba oyo la biso ba éthique arozwa ba vidéo na biso a memeli a pesi producteur na biso ya Belgique. Herman Kaba. Herman Kaba zo pesa ba mbongo pa eti akoya salisi biso ba production à l'époque. Donc ça dit toza déjà famille. Tant que toza la wana tozo mona ba ve Christian Dakumuda. Ozo comprendre. Donc tiko sa ba musique na ye na l'avenir toza la na ndenge atiki pena ma musique ya komi pasteur toza la. Non mais respect ba mo rezate na mboga na biso to moni mutakufi mais bandeko ba ko loba mabe toujours na komona ye. Tant ozo mona ba biloko yo respect ba mo rezate na répondre ki na ya te. Ezala kola yo, ezala kola yo ndeko piko tiki biso mais ba ko loba mabe ba ofinga na komona ye. Na ebité respect ba mo rezate na ba congolais. Bon. Na roya wanati. Na ebi pa ozo ke na. Na ebi. Voilà. Na za mo mkete sina koli.
Merci beaucoup, président l'a dit. Tout le monde souka. Mais avant aussi, c'était moi ma preuve convaincante par rapport à la date. Plutôt, j'allais dire ma preuve convaincante par rapport il y a na poto le poso il y a bande comme par rapport il y a maïté par rapport à climat petit. Tout ça ma preuve convaincante. Sunga biso pena. Nini et Tinio Olobake na poto ezala bandeko musolo poso ba et beba bango parce que bandeko bota la biso ba congolais bota la biso diaspora plus to bon ça place mon ngana lobby bandeko ya poto ba poso na bango beba te OK na lobby ezali na bandeko mususu na poto le poso na ye eza ya malade ah OK compris oui bazato bazati bazali bazali mais pona ndenge zolo bake bako kende pa ya mundele à partir à poto à kobikisa le poso nena yebisaki OK mundele le poso na biso ba africain étalité donc ce qu'on a le bako tout est que à kokipe pour étalité ah OK et puis deux bango moko na poto bande ko poto ba yebi parce que mutu son na le ba de que mutu ana poto le poso na ye za ba tampon est-ce que ndenga va na poto nani mona dermatologue ya mundele te bakenda mais mundele akoma kapena na niveau alobi penza ke na tout cas le poso oyo na okoka yango te OK même déclaré alobi oyo ke bonga susté oh mais oui ah bon alobi penza ke na kokoka yango te omoni honorable Eliezer Tambwe OK honorable Eliezer Tambwe ngasi na vanda na landiye azo bapena ke ezana mutu akenda epa ya mundele a traité le poso mundele a lobi penda ke non na koki ko meka lisu ko insister te ko simba le poso OK mais oui na stala émission na moni ndeko Eliezer honorable na biso en tout cas nazo souhaiter pe babona année pas azali OK c'est ça même bandeko misusu bana poto wana o nazoloba le poso na bango za obibi avane na poto na mai wana na malili wana atikineka le poso na eza ya okufa ndengo wana nana ngoli ngakake patia nzoto na ekufa azati oui papa loba kutuko nazoka ngata poto moko ya munene na mpende OK bon peut-être mpende bato ba comprendre to oransa na lobi ba pende donc ça dit to loba lokwa na quiz OK nazata msusu na poto mwa munene na olata pantalon na kozoka na mkongo to cicatrice atako tunde ozoba banduta wana na koza na ona chela mba mais yebisanga siko ne elongi ya mutu esenga ka foza bu po ato lati ba na lati ba chapeau bu na lati manette mais suka ozaka yo na elongi no bu voilà kwa kaka na rolinga atika ndaba kwa kaka kuta kote mamba gan e batami na pena kati mutu mo otalingaka aza na partie zo faire souffrir na nzoto na ye surtout elongi na d'abord po elongi nde yo ngalo yo ben kalande yaya to okoleka na opesi mkongo zo kende babi ah wana mutu lokola Yves o wana na mona lokola dadi mola balobi lokola parce que ba monio na mkongo to na profil mais tant soko mutu roya na face na yo ndabi ate eza dadi mola te eza Yves OK elongi na yo so otike elongi no ke kande ngwana vraiment eza elongi pa mwana na ote ya mama pete ya koko pete ya yo mogo pourquoi yo mo omilinga yo te yo mo wa fiti na o ça ton niveau hein yo mo wa contre yo olingo mi bongiselo no ah président Tobila Souka merci na assistance na yo dadimo la monasquer merci na assistance no Dieu merci Madinga merci na bandengu sobolinga Yves Pan on est là toujours ensemble tout ce que le maloba message na bandeko congolais surtout ba la biso numéro de téléphone mbote na 2 3 4 personnes et puis pourquoi pas ba bona na bandeko surtout ba la biso président la DSOB ainsi si pena na yo na tingelo pena micro na ko lo ba ke mutu mso ko vanda boye abi la DSOB lokola docteur Mogijo a traité le poso na ye nde akomo sala ba comédie na biso bato yo le poso ezana ya robeba non eza comédie ya comédie faut bien comprendre que la DSOB aza humoriste aza pe animateur donc ça dit tant na oloba bien que na oloba makambo ezali ya solo pona ko aider batu mais animation wana eza po tant susu
Et ça va le quoi net que bato bas à l'intéresser tout ça moi animation mais ça na cadre rotolaté mais ezali cadre ya opesa conseil en tout cas ndeko milingi le posona oh yoza oza fier na nzoto na yo en tout cas ce qui au considérera makambo yo nazoloba osa démarche wana ya koluka docteur Mogi je pose apona lobby kona omoko donc na sens wana alors côté ko souhaiter bato ba merveille donc je crois na ça dans une mission mobimba pour ça na bina banda awa bato baleki ebele na aussi ça bato nyonso touté mais na bosanité yemoko docteur Mogijo ba bonne année et puis Dadi Mola yé muta polémique bato so tali bato bazo tombe la polémique et ça muta Dieu merci madinga. Donc, Dieu merci à Zangaka Kokwanzate émission. Si le batouazo Kabouana, et après, Dieu merci madinga. N'a pas peso ba mais vete mena peso kapo au sola bien. Tachala mbombo, moi la maman ngai maman ngai. Et puis na bosanité maman Yuyubita, ya James Mabia la Playboy, venanga Maluba duna Paris. Na bosanité Stéphanie El Bugatti Philomène donc batubozai belé banananga Shadrach Nzongo Miradika Manzongo Israël Nzongo et puis Gabadi Nzongo Ketira Nzongo bino nyonso tout donc ba bonne année na bino donc ba bonne année pe na papa na biso Patrice Ngoy Musoko na bana male nyonso tout ba bonne année na bino merci beaucoup.